Très chers youtubeurs de la République démocratique du Congo et de partout dans le monde, je vous salue. Je suis très heureux de vous retrouver sur ces plateaux de votre chaîne de télévision Keo Congo Essengo Officiel Plus, votre télévision pour vous informer, faire des analyses avec vous sur tous les sujets qui alimentent l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes dans notre tranche d'analyse. Ensemble, vous et nous allons analyser tout ce qui se passe sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les sujets qui font la une depuis le début de la semaine jusqu'à ce jour. C'est jeudi 2 septembre 2021. Une information, la République démocratique du Congo joue la phase éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre la Tanzanie. Les matchs se jouent à Lubumbashi, dans le stade de tout-puissant Mazembe à Kamalondo. Une tache noire dans cette confrontation, c'est que la chaîne nationale ne va pas faire la retransmission de cette rencontre. Vous connaissez les problèmes qu'il y a avec les partenaires qui nous facilitent la retransmission de toutes les rencontres sportives à travers la ville de Kinshasa. Leur enveloppe souvent a été détournée et vous savez ce qui s'est passé l'année passée. Il y avait une démarche dans ce sens-là pour porter plainte à certaines personnalités du monde des sports. Mais ce n'est pas ça les sujets qui nous intéressent. Les sujets d'aujourd'hui, nous avons choisi pour vous, très chers téléspectateurs, youtubeurs, nous avons choisi pour vous la situation qui se passe à la CENI. La CENI semble être bloquée, rien ne va. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trouver les successeurs de Corneille Nangaa. Pendant ce temps, Lamuka insiste et confirme qu'il y aura marche ce 15 septembre 2021 pour dépolitiser la CENI. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'ici là, il y a la commission paritaire au niveau de l'Assemblée nationale qui devrait trancher cette question. Où est-ce que nous en sommes? Nous allons réfléchir sur cette question et voir comment est-ce que les choses vont évoluer dans les jours à venir. Alors, Bandeko, tikatolo batamam ke na lingala, bisona tokomi lelo ndenge balobaka na lopoto République démocratique du Congo et komi lisusu na blocage. Blocage na likambo etali nani akozwa kiti ya bokonzi kuna na CENI. Nani akozwa kiti ya bokonzi na sima ya kokende ya Corneille Nangaa. Boyebi ete République démocratique du Congo uta alternance kino lelo politique ya Congo ezali kokende ndenge ezali kokendele. Lamuka abandaki ko réclamer vérité des urnes kino lelo bazo réclamer na bango. En même temps, alternance salamaki, passation de pouvoir et salamaki. Félix Tshisekedi avant de nakita bokonzi azali komema bokonzi na yendenga azali komema biso tozali kolanda ye. Mais tozali komona ete souci ezali moko. Ezala epa ya ba politique, ezala epa ya biso population, souci ezali moko. Tokende kalisusu maponami oyo kobimisaka bitumba. Tokende kalisusu te. Tosala kama ponami oyo kotiaka bato na yeke ndenge tozali komona ezalaka lisusu te. Crise ya légitimité ezalaka lisusu te. Elingi koloba nini? Tolingi ete tangu tozali kokende na maponami ya 2023 mutu akolonga maponami wana azala mutu wana bakobimisa. Oyo pe akokoka te a reconnaître lolenge baninga mosusu bazali kosala. Touti komona na Zambie président Edgar Lungu akutanaki na opposant na ye akaishilende basali maponami opposant longi bitumba mais oya zalaki na kitsa bokonzi alelite abengi moninga na ye na telefone ayebisi ozali mobali olongi félicitations na yo. Lolenge wana tolandaki biso nyonso na sima maponami kuna na mboka ya Zambie. Ba Congolais nyonso balobaki pona nini te epa na biso pe esalema lolenge wana. Yango wana bozali komona ete na tangu ekomaki likambo ya kopona nani akozwa kiti ya bokonzi kuna na CENI pona kozwa esika ya Corneille Nangaa, ba politique
société civile bango nyonso balobi esengeli esalema na kimia nyonso tu esalema mpe na kati ya bwanya mutu oyo akovanda esika wana azala mutu oyo akomemela bato bitumba te azala mutu oyo akoloba bosolo azala mutu oyo akobanga pression ya bato te azala mutu oyo akozala na confiance ya population mais confiance ya bapoliticien te yango wana bomonaki baconfession religieuse basanganaki bango nyonso tu 8 bakendeki mpona kobimisa mutu oyo esengelaki babimisa kasi bayokani te bakoki kobimisa mutu oyo akozwa kiti ya bokonzi na seni te ekoti mbutu na 8 ndenge bazalaki mibale babendani catholique pe na protestant balobi biso lokola koyokana ezali te tobendani kasi tokoluka tokutana na mokonzi ya mboka ayebisa biso apesa biso bwanya na ye akata likambo oyo na bwanya na ye ba oyo 6 batikali balobi biso makambo na bango etali biso te bango mosala na bango yango wana chaque fois ke tokindaka na makambo aboye bango bamibendanaka kaka basambo wana batikali na mopanzi bango bazwi ya bango PV na mutu na bango baponaki bamemi ye kuna mutu yango bango mokaka nde bayebi secret secret wana mais kasi na lolenge tozali koyoka bazoyebisa biso ete mutu wana ezali oyo bato nyonso tu bazali koboya mingi na baconfession religieuse mpe na baplateforme politique mosusu na baparti politique mosusu mutu wana ye nde babengi Denis Kadima balobi Denis Kadima azali trop pembeni azali mutu aliaka sani moko na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na makambo nyonso wana esalamaki wana bamekaki kokende kokutana na président ya Assemblée nationale Mboso kasi bayokani kaka te président ya Assemblée nationale ameki kosangisa bango esimbi kaka te tokanisaki ke tango Marcel Utembi akouta kisangani akoya awa tokanisaki ke makambo ekokende na lolenge bato nyonso tu balingi ekende kuna pe esimbaki kaka te basango na baprotestant balobi bon biso tokokende epaya mokonzi ya mboka parce que na banalize mosusu biso na tosito côté déjà na analyse na banalize mosusu bato balobi baprotestant na bakatholike bamoni ete problème ezali kouta nde epaya président de la république parce que ezali kolobama ezali biso bato tolobi yango te ezali kolobama ete Denis Kadima azali candidat ya pouvoir tango tozali koloba pouvoir c'est-à-dire mokonzi ya mboka oyo avandi na kiti ya bokonzi Félix Tshisekedi yango wana bango bavandi na maele na bango balobi non likambo tomoni po tosilisa yango tokende place problème ezali ndenge balobaka na lopoto na bosani bandeko bisika maladi ezali makasi nde kaka bisika solution ekobima bango bamoni ke esengeli bakende komona mokonzi ya mboka nano ayambi bango te mais basambo o batikali na Dodo Kamba bango basi badepose ya bango makambo bakangi pe maboko bakomi kotala ndenge nini Assemblée nationale ekodeside mais na nyonso to ezali kosalema tomoni pe société civile pe yango pe ezala pe ya kokabwana nde place tokokota na mozindo ya likambo ya koyeba est-ce que mutu oyo balingi batia na seni balobi azala mutu politique te azala ya ka oyo te azala mutu akozala semba kozala na katikati ndenge balobaka na lopoto l'église au milieu du village mutu wana bandeko bino bato bozali kolanda biso na keo mutu wana na contexte ya République démocratique du Congo mutu wana tokozwa ye wapi bobo sanateke République démocratique du Congo ezali au centre ya ba enjeux internationaux ya makasi mundele atie misu na ye na République démocratique du Congo chinois pe atie misu na ye na République démocratique du Congo baris bango wana bakomi koya kotia misu na bango na République démocratique du Congo ba américain kolobate ba français ba belge bino no surtout boyebi société civile pe na Kinshasa na Congo bango pe baza pe ya kokabwana une bonne partie ya société civile balobi makambo wana lolenge ezali kokende
tomoni basisu wana lokola bango bazali majorité lokola babimisi ya bango candidat biso to soutenir bango bamisusu balobi te tokoki kokende na loyengi na lolenge wana te mutu oyo batu nyonso tu baboyi biso tokoki ko soutenir ye te tokomi na mama na problème nani akovanda na kiti oyo Corneille Nangaa azali ko occuper kino lelo azali nani akouta pe wapi akozala congolais ou bien tokende koluka mutu alibanda aya kozwa kiti ya CENI mais ngana za kobakisa bino bato bozali kolanda biso bino ba abonné bino bato boyeba kosala ba analyse boyebisa biso nani oyo azala ya kati azala ya libanda akozala président ya CENI pe akosala musala na ye na kimia nyonso tout sans que a subir influence euta na kati to euta na libanda nani ponga na koki kobetela bino lisolo ya ba candidat nyonso to misatu oyo tozwa depuis to bandi makambo ya démocratisation et ya démocratie na ya ba élection bokomona ete influence ezo utakaka quelque part pona ko sepelisa groupe moko boye ko sepelisa bato moko boye influence ezo zangate toko bandana malumalu azalaki candidat bato nyonso bayebaki kazaki candidat ya église catholique mais église catholique awangana kaye 2006 malumalu candidat abbé nabakisa kutu abbé Apollinaire malumalu biso nyonso toyebaki azalaki candidat ya église catholique mais tango tokendaki epa bakatholike balobaka nini totinda ye te toyebi ye te malumalu autaka wapi toyebi te mais seulement na lolenge ya biso bapanzisango bikota biyoka ngai ndeko na bino nazo expliquer bino makambo oyo nasepelaka nazalaka na esengo ntango nabetaka lisolo oyo na banda koyebisa papa na ngai nalobi papa Joseph Kabila mutakoleka mokonzi ya mboka na 2006 abandaki koboya po bino nyonso tu boyebi te aza mwana Congo na Kinshasa bato nyonso tu bazalaka na sima ya ya Jean-Pierre Bemba bato tu bazalaka na sima Jean-Pierre Bemba ngai nazalaka na stade Tata Raphaël mukolo wana masasi ebetamaka na oyo koma lelo station ya Koidro na première wana masasi ebetamaka makasi biso to batamaka na kati ya bamituka okangami moye kutoki mezate nzambe asungaka tobimaka ndenge tobimaka nga nazalaka na stade Jean-Pierre Bemba likolo nga na senga na Jean-Pierre Bemba tozotala na boy stade Tata Raphaël plein tango tobimi wana nga nazongi na ville nasali musala na ngai nakoti ba bureau bato nyonso bazobisa nga balobi Jean-Pierre Bemba azosalaka makelele ya pamba les candidats d'ailleurs bando benga les candidats des occidentaux c'est Joseph Kabila tango bazoloba ke les candidats des occidentaux c'est Joseph Kabila lingi koloba nini bolinga te élection esalema na ndenge ya malamu esalema na ndenge ya mabe candidat oyo communauté internationale eseponi ezali ye wana Joseph Kabila mokolo malumalu azali ko publier ba résultat ya CENI na tango wana ezalaki commission électorale indépendante mokolo azali ko publier nga nazalaka na studio tozo sala ba analyse to salaka spécial élection 2006 to salaka na ba kulutu ebele ba camarade ebele to salaka na ba Kabe ya Pindi Pasi, tozalaki na ba Michel Museme Diawe, tozalaka na ba Cherubin Okende oyo akomi lelo ministre ya transport, tozalaka na Moïse Monidela, tolalaka na bango kutopo masasi beta makapel susu mukolo wana na butu. Tolala na bango likolo ba mesa na kanisa eloko esepeli singa makasi. Tango ba publier, résultat zalaki nini? Joseph Kabila bimaka président de la République. Joseph Kabila président de la République. Ngai nan lolenge na biso ya bapanzi sango bikota kota na biyoka na banda koyebisa ba onyoso na bando kutra na bango. Kabila nde akobima président malgré nyonso tout oyo tomoni pas Jean-Pierre Bemba.
Jean-Pierre Bemba aux la président de la République. Mokolo Kabila bimi président de la République. Bato nyon surtout na bando bete la bango le solo. Ba ebisinga balobi ki ah. Mais je sais que makambo bando c'est de la qui a son bon. C'était à prendre ou à laisser. Ngai na musala na biso ndenge totangi yango na kelasi balobi il faut donner l'information de la source. Donner l'information de la source. Tango bato bazo ebisa yo ke Joseph Kabila ndako bima président. Source na ngai zalaki communauté internationale. To bando kutana na Coco Swing. Ngana bando kutana na zalaka kutuna ba photo mususu na bungisa bandeko. Eza passé bon de melanga place Rosalie mais Coco Swing. Abano ba élection au Congo. Voyons voir ce que sera les résultats. Bon, ba résultat bima ki ndenge bima ki wana. Coco Swing. Toyen en 2011. 2011 est coïncidé que Kobanda 2008 ou bien 2009, si 2010, pasteur Daniel Ngoïmou Lunda abande ko sala babiloko na ye wana ya opération arme contre $100. Nazala ki pe na kati ya masolo wana na tambola na pasteur Daniel Ngoïmou Lunda ti na ba maluku na ye baka tokindaka maluku na terrain ya football na maluku nga nazomona bato bazo tika mandoki ba pesi $100. Et l'autre est là Kinshasa et Kokoma, République démocratique du Congo Mobimba, national. Daniel Ngoïmou Lunda, Toye Bakate, ezalaki mission moko ezalaki pona ko préparer nenga kokoma président ya Seni ou bien ezali fait d'hasard. Daniel Ngoïmou Lunda azalaki na zamba kuna bakota bawalikale na Nord Kivu. Azo sala opération ya arme contre $100. Ngoïmou Lunda. Tango wana na Kinshasa peli moto. Il faut pas bimiser la biso président ya Seni. Il faut pas bimiser la biso président ya Seni. Nanya ko remplacer Malumalu. Nanya ko remplacer Malumalu. En même temps, bato bando critiquer Malumalu. Malumalu n'a pas organisé de bonnes élections. Malumalu n'a pas organisé de bonnes élections. Malumalu avait son candidat à lui dans sa poche. Malumalu avait son candidat à lui dans sa poche. Bato bazo lo baka nengwana. Biso juste bando lo baka nengwana. Mais ba élément obscur ozala qui tout autour ya Malumalu pe à son âme kaka ye mokonde ayebi akeyi nangoti na libulu mutu moko te ayeba ka makambo Malumalu bando subirte pression les qui na Kinshasa ba opposant pression cette fois-ci on doit avoir des élections crédibles transparentes démocratiques encore que vient Étienne Tshisekedi à s'annoncer comme candidat à opposition. Toute l'opposition était derrière Étienne Tshisekedi. Population de la qui n'a pas Tshisekedi parce qu'on ne voulait plus de Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila a été organisé par l'élection à Liboso et l'autre Babosanaki. Joseph Kabila a été organisé par l'élection à Liboso. Il avait compris comment dribbler les adversaires dans ma campagne politique. Parce que ce qui coaching et qui de part et d'autres communautés internationales, regardez, Louis Michel. Bato soki bozalaka na mémoire à Makasi, Mukolo Kabila a prêté serment comme le tout premier président élu démocratiquement en République démocratique du Congo. Ça fait partie de notre histoire, malheureusement, Trobo Yangote. Tangu Babengi Louis Michel, parmi les personnalités étrangères, à Kendever Joseph Kabila, ba journaliste Bazolo, voici le parrain de ces élections. Donc, allez-y comprendre que communauté internationale Mobimba, Bazalaki Nassima Joseph Kabila, vous savez la raison. Balobaki ke, bango moko bamonaki ke, Kabila, c'était facile à manipuler. C'était ça le choix de la communauté internationale. On ne pouvait pas accepter quelqu'un qui maîtrisait bien les rouages politiques de la RDC. Quelqu'un qui connaissait comment bloquer la communauté internationale à droite, comment bloquer la communauté internationale à gauche, comment mettre la communauté internationale dans des difficultés. Communauté internationale, bamonaki ke, Kabila était encore novice. Après Liwaya Laurent Désiré Kabila, transition 1+4, bamonaki ke Kabila zalaki nano novice, bakokai ko sakana naye. Kabila a tiré des leçons des élections de 2006. Il avait compris que il pouvait faire son jeu pour que 2011 a gagné l'élection. Et il avait trouvé, il avait fait le bon choix. Il avait fait le bon choix. Parce que tango a recourir na Daniel Ngoïmou Lunda. Daniel Ngoïmou Lunda zaki na zamba. Quand on l'a appelé,
Tu rentres à Kinshasa urgemment. Daniel Ngouemulunda Zongi. Tant Daniel Ngouemulunda Zongi na Kinshasa, pan. Joseph Kabila et Bissi Alobi, je voudrais faire de toi le président de la CENI. Asutuki. Oh, Ngaï, oh, mais son excellence, tu seras le président de la CENI. C'est une mission que je te confie. Ngouemulunda est arrivé à la tête de la CENI comme un kamikaze. Il avait qu'une seule mission. Bolinga te Joseph Kabila à l'ECA. Ça, ce n'était plus la communauté internationale. C'était maintenant Ngouemulunda. Ngouemulunda a joué sa carte. Encore, Bolanda, beaucoup comprendre que Ngouemulunda, c'était juste une marionnette. Tant Etienne Tshisekedi a lobby que Bokolela na minoko mboka, je vais gagner ces élections. Daniel Ngouemulunda zongi selier, a lobby yondo na minoko mboka. Allez-y comprendre, c'était très facile. Moi déjà à cette époque-là, je me suis dit, aïe, ceux qui ont Etienne na tiki na ngaba élection. Birenoso boyebi, élection qui neki. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux Etienne a prêté serment dans sa maison. Après, il a demandé les Congolais à aller chercher, à attraper Joseph Kabila Bamemelaye Nandaku et Simbate. Tokomi en 2011, en 2018. C'était la mission la plus difficile de la CENI parce que Kabila devrait partir. Or, Kabila, pour partir, il devait trouver son dauphin. Dauphin, il fallait qu'il aoutawapi na Kanaye. Mais il fallait faire partir Kabila et tout son régime. Élection et Kanaki pour que Kabila akende. Au lieu atikalata mutumoko ya plateforme na FCC, Kitsa Bokonzi Baluki et Kei Nangambo ya opposition, Etienne et Félix Tshisekedi avant Douana. Qu'est-ce qui s'est passé? Bisono surtout, Toyoka ki makamonenge le kanaki. Publication des résultats de Kanaki, démarche ya Lamuka, notamment comment elle s'appelle encore, Martin Fayoulou, pour récupérer pour la vérité des urnes, basala ba décomptage makambo ekil ninge kende kiwana bandeko les lotos se retrouver na niveau wana ya kokende maponami. 2023 c'est dans quelques jours. 2023 c'est dans quelques jours. Qui va succéder à Corneille Nangaa? Pendant ce temps-là, Lamuka persiste et signe. Le 15 septembre, il y aura marche pour pousser le pouvoir en place à trouver le candidat qui sera neutre. Un candidat neutre. Qui est ce candidat? Bango balobi bako marcher. Pona koluka candidat oyo akozala apolitique, c'est-à-dire akozala na tendance te, akozala ya bango moko la mukate, akozala ya union sacrée te, akozala ya FCCT, akozala pe ya société civile te, akozala candidat oyo tangu avandi ba différentes circonscriptions et memelie ba résultat atali X a 50 voix, Y a 60 voix, allez tangu tokosa la publication Y na 60 voix naye yewana nda longi nde mutuana balingi bakutana naye ekoleka na lolenge nini mutuana Lamuka azali kosenga mutuana akouta wapi? Kinshasa ezali munene, République démocratique du Congo ezali munene, mokili mobimba. Qui peut succéder à Corneille Nangaa? Et selon la démarche de Lamuka, c'est une démarche noble que moi je salue. Ngaipe Nazali Nasimaya consensus. Bakende na consensus parce que bango balobi il y a toujours possibilité. Jusqu'à ndenge tozo sur la nabino boye Lamuka balobi il y a toujours possibilité qu'on trouve les successeurs de Corneille Nangaa qui va mettre tout le monde d'accord. Bango bazana kondima. Lamuka azali na kondima yangwana alobi tant que pouvoir et kolinga komema makambo na forcing bango bakobima na nzela population ekobima na nzela Lamuka liboso population na sima pona koloba toboyi candidat ya forcing toboyi candidat ya pouvoir toboyi candidat oyo akopublier résultat ya lokuta tolingi candidat oyo akopublier résultat ya solo bandeko tozali kokende wapi? Qui peut être ce candidat-là? Moi, je ne voudrais pas influencer les choix des uns et des autres, mais selon vous, qui peut être ce candidat? Peut-on chercher ces candidats à l'intérieur du pays? Peut-on chercher ces candidats à l'étranger? Nakope Sabino Kaya Edem Kodjo,
paix à son âme, les Togolais, ayaki awa pour un dialogue intercongolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons tous constaté que Edem Kodjo jouait les jeux du pouvoir à l'époque Joseph Kabila. Est-ce que les loyaux, idée, Yakoluka, président Yasseni, Oyakoki Kouta Libanda, Ezali Malamuto, Ezali Mabe. Bino lokola bozali connecté, bozali branché na chaîne na bino Keo Congo Esengo officiel télévision plus bino nde boko pone la biso. Na koki ko pesa bino bakombo. Na pesi kombo ya batomi balé ba congolais. Le prix Nobel de la paix. Docteur Mukwege pona bino azali mieux placé pona kokamba seni toponi expert mosusu en matière électorale azali congolais mais avandi na diaspora Bob Kabamba aotaki koya na Congo awa na Kinshasa abengaki ba opérateur politique nyonso tout pour que ba solo la makambo matali ba élection ba sabotaka e société civile ekendeki mais ba pouvoir ndenge zalaki pouvoir FCC ba kitikala ko kendete soki to kende libanda soki bino bozana bato boki kopona problème ezate mais n'oubliez pas ngai nazo yebisa bino eloko moko botiango na mutu la personne qui sera mise à la tête de la CENI va subir l'influence d'une part ou d'une autre. Ce qui te reçoit qu'à docteur Mukwege, par exemple, prix Nobel de la paix, Batouana Bapé, ça qui est prix Nobel de la paix, Bako influencé, Bako tsaye pression, Bako de toutes les façons, c'est nous qui avons fait de toi le prix Nobel de la paix. Tu vas faire ce que nous te demandons. En plus de cela, Bandeko, ceux qui boye habiter, ceux qui prix Nobel de la paix, Moro boye, a sali et l'eau selon volonté à bateau, Bapé, ça qui était. Et comme à place Moro boye balobarake, on peut même lui retirer ses prix. Bako qui peut koye loba, bako qui la déclaration, balobi qui a priori à ton monique zala qui erreur to pesa qui est. To retirant. Bako qui la bon. Moi j'ai dit, pour Nangaï, mieux vaut traiter avec un démon qu'on connaît qu'avec un ange qu'on ne connaît pas. Ça serait mieux. Parmi Batou Oyo Bazo à la contester. Et à la Batou Baouti, Bazo Pesa Bango, entre guillemets, hein, Bazo Pesa Bango connotation ya catholique, par exemple, et Botoko. Balobi Kaza candidat ya catholique. Denis Kadima Balobi ke Bazali candidat ya pouvoir. Ponangai, Bakoki Kotala parmi les deux. Oyo azali makasi koleka na CV na ye na expérience bakomisi selon volonté na bango, c'est-à-dire pas volonté ya kamoko, selon volonté ya batunyon surtout. Madame Chantal ya décidé à ebisa bisa lobi possibilité ya kozwa candidat ya kozwa président ya CENI naître ezali. Totie ye wana sikoyo biso ba politique tozo talaye. Biso ba politique tozo talaye. Soki ameki ko kende na kawana, ka mosusu réclamer azongi na katikati. Soki linga kende na kawana, ka mosusu bébé ebeleli azongi na katikati. Est-ce que mutu wana akomonana? Ngana lobi na yebi kaka ke mutu akozala na CENI d'une manière ou d'une autre akosubir kaka pression. Akosubir kaka pression. Alors l'arbre à palabre. L'arbre à palabre lingi kolobanini. Nzete oyo bampaka bavanda kapona kozwa ba solution na ba problème ya société, ya communauté. Na minute oyo ngana zo senga ba politique. Ba kende bavanda na l'arbre à palabre. Bavanda na nzete ya bwanya, ba raisonner lo lenge nini tokozwa mutu oyo akomema biso na kimia. Tango akobimisa ba résultat ezala oya poli à reconnaître que Apoli et ça la boxeur Mark Tyson mokolo apolaka contre Lewis andimakate biso no peut on dimakate po biso to zalaka na sima Mark Tyson hein to lingaka Mark Tyson ming mais quand on lui a donné des coups malgré nenga swaka Lewis Lino nasuka ba pesa na ikaka mbote il a reconnu sa défaite et je voudrais que les politiciens congolais se comportent comme tels. La République démocratique du Congo aujourd'hui se trouve à la croisée des chemins. Faut-il, parce que alternance et salami, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les conditions dans lesquelles Bamakambo et Kanaki, alternance et salamaki, faut-il aller vers de l'avant ou bien tokotika la kaka tozo tourniquer, toza koron point dengue ba musicien bayemba. Point d'interrogation, c'est un dossier à suivre.